Ça a toujours un grand plaisir de vous retrouver toujours dans le cadre de cette émission Univers des Stars, votre émission qui passe sur www.congodialogue.com de la grande dame de Bruxelles, moi Francine Gembe. Nous sommes ici au terrain São Paulo, à Congolaise, dans le cadre du barbecue organisé à l'honneur de l'artiste et musicien Heritir qui sera ici à Luanda le mardi 27 pour 3 productions. La première, ça sera le 31 au Signe Atlantico, grâce toujours au sénateur Paolo Tudi, le jeune producteur la communauté congolaise. Je suis toujours accompagné avec mon caméraman de Chris Nimi, le caméraman pro Papa Nabrandon. De moment à l'autre, vous allez suivre les différentes interviews que nous allons faire avec les invités qui sont ici au barbecue organisé ici au terrain de São Paulo. Encore un grand merci au producteur Paolo Tudi, un grand merci à mon boss Francine Gembe depuis Bruxelles. J'ai dit un grand merci à Bijou Soleimani, grâce à elle, parce que je suis ici grâce à elle. D'un moment à l'autre, nous allons l'interviewer ainsi qu'à tous ces staff, staff AMG à Congolaise. www.congodialogue.com, grâce toujours à Chris Nimi, Papa Nabrandon, réalisateur pour Tchèque.
Comme je venais de vous le dire tout à l'heure, nous sommes ici au barbecue Heritir Watanabe. Tozana mon copain ande kona biso papa tout monde na barbecue Heritir Watanabe toke ba sentiment. Ngai pena kombo ngana une fois encore retiradien vrai retiradien. Na eta l'événement du cercle pour barbecue boza na ngote na Luanda. Tala événement ya avril ya mars bo salamate Angola tombe bato tout ba ocho ya Luanda ba orchestre mi balé ba ocho ya ba sale événement bo eta. Orchestre no ocho la. Bandi polémique ane bandi. Oh mais Wenge mais ça mais ocho za Angola. Heritir za. Oh boy compter la parcours. La parcours a vu mutamara na sima mutu mo takoya babu. Donc vous savez les que salama la terrasse. Oh na terrasse azamoni teke babo événement bo eza kuna. Pour un za avancer. Te ba babo pour batebele référence avec moi bien terrasse congolaise au batoy. Te terrasse aéroport. Bato ba utara monde te ba kitana aéroport. Moi 4. Ah moi 4 na ni aéroport principal. Ah 24 fait de janvier. Bato tout ba bango. Yo, vous avez polémique. Moi, message particulier à à travers les mondes sur www.congo-dialogue.com. Moi, message au 26 Bastaf. Ah, message, nanga ming na pesara ba vrai o balinga la team Wata o balinga Wata batika ete bazara simana ye mais na pesi bureau na mikili. La team Wata Paris PDG Bobo BLEU Estonie Foulé qui Yannick Konyenze Dudumbi si poisson. Balobi Heritir Watanabe ni makambo papa yaka déjà bato bana bakose bakolo baka babi Heritir Watanabe nde makambo Heritir Watanabe nde makambo babi bakimisi barbecue na terre aza ba ina ngwa parce que babi événement salami papa to ba mboto kombono peut se présenter minga le bezate comme na gelo Wata soda makasi beba pete pa Mokonzi pa ozali goga makambo na ebitango lo bango ke makamba passe bandi pe makambo banda ki litala lelo to suki wapi bazo yangola lokwa bazo yate bazo beta lokwa ba beta te mais événement o ezala susté na kata ba Luanda o to komona ba Chris mo bombe soki batu ba yebo po ba yebi kolo makambo neza maître supérieur papa Neritiana parce que zali na yebi ke jeudi ezala tombé pour na yebi ke jeudi wana Luanda déjà za tombé ya kobuka na nenga onyama mais makamba pasi obera bato sate bango bandani na moni ke batosi pour ce que bato sakité banga ba ya telora ba ye c'est que batosi 22 personnes de la kaka bon minga le BTL boso mo président Chingchang Daniel Massaro ami balé Patrick Mbuta cheke Jomo Dango ki kasi na bosanité Masananga Tik Daniel Massaro vraiment abi premier Heritir Watanabe Masananga Tik depuis moi na gomba tongo to papa basali à papa bonoit. Ouais, bon, non. Mon playboy na barbecue Heritir Watanabe ba sentiment ni oza nango. Ouais, ba sentiment zebele tara gogan moto na tembe 32 degrés qui pa makas. Tara ye babi ato ya bomo na ba plein. Mambo ezalate. Ezala gogan moto na tembe. Weza misika ba PDT. Ezande gogan moto na tembe zo sentir. Caméra soit pena ba image à sentir. Ezalate. Babi nde Wata nde makambo babi alvaladi a clantiku surtout clantiku wana to kanela ngo mabe clantiku wana fo ba vadio fo ba tambola ba vegle fo ba mona babi ya mabe salina clantiku wana boya bino sur Heritir c'est comme si bon na polémique oh lobi oh qu'est-ce la PDT oh lobi oh ba dusu ba beta ga ba simité siko dani c'est babi Wata nde makambo mtapanda makambo ba ngole sa Wata mtapanda mama jet privé amsuba kena ngora lelo ba moganga abi deuxième voyage Heritir Watanabe na ba musicien na kati jet privé mais ba lobela ngote ba PD ba ye ba memi ba ngora première fois na jet privé mais munororaga ba PD bana te ba ngote ba bi ande Wata nde makambu gogan. Merci beaucoup Valsa de personnes gandé ouais maman c'est le lot molisho na boa ki so Anto Isai maman mapasa. Je le reconfirme avec force que Heritir Watanabe la battu na Luanda parce que dans mon a mon staff AMJ si je suis ici c'est grâce à Bijou Selemani donc on a privé à Bijou Selemani na makambo mtabenga na ya na mon staff AMJ na mon les amis de Wata papa staff Mupete les amis de Wata bonnet si bonnet kombonani kombo langa Yannick Diciel Mupete étant que relationniste staff Mupete ya sentiment de ça par rapport à barbecue sentiment la sala ngoya ko leka po makambo boye na yebite foka ka Wata sa Wata makambo boye passe na uta to mona ba barbecue so salami wa atalo yaki ngote me tellement d'internet me na mona ki ya boyete o na moni ozo pianga somo donc Wata nde makambo yengolo bakeno c'est musala biso nde monana donc esa ko lobela mingi te boya o sala ngona barbecue boya na tantiku bo sentir makambo
oye bomona suna alfalade pomta fonga alfalade nakata Angola nakata Luanda ko beta alfalade c'est Wata ya solo ya pas validé 2015 et ça musicien moko te Congolais beta alfalade liboso ya Wata nemta fongola ma solo et bango na sobayela ndana sima c'est biso makambo esi tolonga na biso yango ya merci beaucoup ça font Pepe Van Sara deux personnes ya na vandisi maman nanga Godé na vandisi moi sinanga Joseline Mbala acoustique ya merci beaucoup papa na biso pe ba fan club Heritir atala mais Wata penane makambo po azana ba papa bonoiti tout monde na barbecue awa o les sénateurs pas autour organiser ya Wata pour ba sentiment là on se présenter pour ba sentiment les années le fou de Wata je congolaise ba sentiment aux années par rapport à barbecue bon pour nanga vraiment beaucoup de plaisir au monde abate belé na makambo na biso pour place makambo eza et bomba maraté binomo voilà bozo mona image pour soto lobi mingi tamso ezala moi mbanga passe biso nde makambo toyaka na makambo na biso sope to sisi makambo to kendaka nango chez Heritir Watanabe ezalaka makambo donc nde toyeboye soto sisi to me makambo na biso makambo na biso fan des personnes na vandi ici maman et ba maman on a bengaka maman CC maman Molisho beaucoup de respect. Oh moi na yo les fous ya congolaise tout Luanda na vandi si moi sinanga maman et ba maman ou abatela nga bana divine na vandi si bébé nanga on a benga na kombo na benga en anglais believe yaza mona anglais abotami na Luanda mais aza 50-50 donc believe mona anglais ya merci beaucoup papa na biso pe beaucoup to privilégié batwana pour la MJ ma papa bonoiti Bonoti. Tout le monde a barbecue à Wata. Oro se présenter par sentiment aux années. Vraiment faire l'on chapeau. Ngane kolo makambo. Yo ne kolo mabino bata makambo. Pesa makambo. Biso ne bata makambo. Siko écoute singa naza Wata ebi wana boss na ngai. Nga naza retiradien na yemba na retirada. Naza musicien na beta na retirada. Donc siko écoute singa naza awa. Donc talaka ne oh mon aga bakao pour de pesa kao eza kao de pesa kao ya so se retrouver en un musicien eza voyage mo boye eza voyage mo privé eza voyage privé eza na makambo cadre famille makambo mususu ni na salaire voyage mo mulaiti mais orchestre c'est ebi ke nazawa okutana bango bozonga susu tuna bango pesa tokutana ape bozonga susu tuna bango te ngana ozonga nanu te po makambo na osala na esilité so makambo na osala esili na ozonga nga mouvement po na kotika pe mouvement ta mulayi te po esimba te ya vansa batu ouais vraiment na pesa mbote mingi na bijou selemani po nde naza awa na Luanda awa mutasimbi nga eza ye Gilio Molisho baze belé basimbi nga bakireze belé bayaye baze belé o bavandisi nga awa mais avec le temps masole esimba lango ba soldat soki bagane bataille baimbaka nzembo ya victoire nga nalongi bitumba na pe na katsa bolingo na biso naloni drapeau na pe bolingo na biso Karine Escadela hymne national na biso ezala ma oublions ce qui nous divise et soyons plus unis que jamais. Nous chantons avec l'ivresse les chants de la liberté de notre amour. Merci beaucoup. Ça fait artiste na 5 yo temba moko au Sanzi donc au lac Sepena na la Makila. Bonne chance pour la continuité de carrière na yo. Le 31 Atlantico mabe ozala. Merci beaucoup. Nazo continuer koloba c'est grâce à Bijou Selemani na staff AIMEZ manenga nazali awa na privé ya Bijou Selemani surtout ya rapena pa pambate masana ngati do abinganga nganga e dongi c'est que nganga lati va c'est que mabe ali to continuer ka ba série interview na de Christine mi cameraman pour ka ndenge zalaka to continuer bolanda biso le message ko na biso si www.congo.com il y a la grande dame de Bruxelles maman Francine Ngembe de Christine Ozwa babi Wata piane makambu Wata ne makambu barbecue morodoki. Je ne sais pas si c'est que je peux dire par rapport à makambu tomona awa asa la staff asa parmi artistes musiciens oyo loin de ndimela ye encore une fois un grand merci à la sénateur par le producteur oyo abeng ça va misser ba ko c'est ça biso communauté congolaise à to continuer to tam sa micro avec des Christinemi tant baloba Wata ne makambu c'est avec raison parce que bana poto ba se déplacer ba yawa o asa le boko na nga ya mwasi ndeko na biso azara na France
Azar na barbecue to ba sentiment ni osala ngo se présenter pour pesi ba sentiment osala par rapport à barbecue. Ouais, franchement comme on a comme pengo donc nous on a besoin équipe à Wata na kacha Paris donc spécialement pour na Wata. Et spécialement pour la Wata, na mon barbecue kitoko donc Wata donc umela to zelo kaka donc tout de le 20 kaka. Et là nini ba fanatika Wata ba ozela pande bona biso le 31 Atlantico. Là na lo baraka donc ba courage trop donc ba fanatique union surtout to kendeka to kubara na nzela donc to bandara na 0 tito comme ba 10 donc bientôt ba 20 donc to betara ba Zénith bo mona bino mo na Paris to bukaika Olympia wana na Zénith. Marqué mais Watande makambu. Watande makambu fanse ba staff na okande ala. Si fanse ba staff ya. Si donc fanatique nyons tout aux ara posé Watande posé. Donc Wata place aux ali na musika umela. Donc tous ensemble talara ni kompengo en direct de Luanda. Tout le monde a sous mardi ensemble. Ya merci toi la nation tout continuer kande ala ki to que soit bashwana ya staff AMJ po yene mutu. Ye benanga privé donc to continuer. Un grand merci na de Chris Nimi donc ye na bien réalisateur pro check. Balobi Watane makambu tozana ba star ba journaliste star ya Luanda Choucha Lumière petit frère propre tomonio awa na barbecue Wata ba sentiment ozana ba sentiment ngeza kala kaka Tom Mopanti Sango Balobi Congo dialogue makambo pa maman Francine ngene makambo tanga tozana la mode de la femme pour hériter Wata maman Francine ngene na bina kokota makambo yo parce que liba komi émission komi oh mutu ya tel yango nga Choucha na retirade en tout lumière d'angola aye pena sala musala kaka Wata na sa journaliste ya hériter mais pour hériter moto na tembe yango lumière d'angola ye arbitre match bozo mona te na za kati donc na habité ni mizonga yi zonga tika se na arbitre match lumière d'angola na ba noir oh là là makambo baby héritier vamba jise mudiabantu ah na loba nini lumière d'angola Choucha lumière d'angola Choucha na moni batenti na bike na yobo ya marapo to sa boulot Arnold Bitino Lilbenge depuis Paris Arnold Bitino Libenge H2O batanga sikadon la mitine à sachet Arnold Bitino Libenge prêtre na mo pe masala peki munaza kuna Choucha fansa la saf kande ala rappel micro si moi comme si me voit ma Balobi patron sika comme si me voit ma sika donc ma pisali en soute électromas et si que ça président Munyanga lobi ngana déplacer te makambo eza président Munyanga abi Choucha yara oso quelque chose que boité na pesi Jenny Maeta fille à France Mokonzi France na pesi yemoko dada camarade ngai et si que ça na pesi Adolphe Muteba Chila Mwina bazo luka numéro mais lumière d'angola nango na repesa te Arnold Bitino Libenge depuis Paris Arnold Bitino Libenge bomoni barbecue Watane makambu toza Arnold Bitino Libenge H2O batunangai pegi muna pa na barbecue donc mutunangai c'est un grand plaisir et ça retrouver ya bana Luanda retrouver ba play à Luanda maman Francine ngeme Congo dialogue nde makambu biso zo koti makambo oseke basola pena koti wana bironde ya la gaga Bijou Selemani staff MJ Atika ngati na zarabena à chaque fois makamawati ya Luanda benga donc la mon considération c'est un grand plaisir pour moi ngape na rotika staff AMJ te na lozana okaka juntu tinali fobo Arnold Bitino Libenge mon boss américain Fabrice Nse kana robo sana TV na nga zone lui héros national congolaise Souka dès na bisa bino makamato bananga okala avec Bijou Selemani staff AMJ août 2016 maman na barbecue avant sortir retirade na wimpi na idea tozana eso na ya eza grâce na yenga na ya kapa pamba te nga so bengi na ye grâce à Bijou Selemani maman Bijou Selemani tout le monde a par exemple sa famille na lo ya Wata na Luanda sentiment de aux par rapport à barbecue ngai biso tozaba na tembe ba mama tembe yaya ba tembe toaka na tembe kaka bilili bobunda kaka bilili to fongosh congolaise bobunda nango to c'est la bino ka jeudi na aéroport poto yamba Gogan mutu na tembe le 31 toza na Atlantico biso nde to fongola yango pe to pesi bino sous devoir mususu alvalade to congé lisusu alvarade po biso nde to fongola yango toza lisu na mabor tozela bino na mabor boye ebele bana Luanda boye ebele ma tosenga boye ebele juste Selemani osalaka Heritir atana beto oboyaka caméra mais lelo ndimi caméra ochange na ndimi yango mpo kataka tokomi na vitesse moko tembe tobombami mpe mingi dizo mutu moko abima na kombo na nga me ngai moko ngai eyo
toza na tembe tokende suka na tembe Bijou Selemani mutu ya makambo vo asala wimpi na ili anga témoin alors fansi ba staff 42 yango bomona kaka association tout ya ba staff na ba ami tozawa tokumbela makambo yango biro ma watanabe ma eza na Luanda toza ebele toza presque 15 staff ya Wata oyo eza na Luanda toyebi te oyo pasaka na staff na kuzwa aya toyeba ye po toza 15 apa numéro 15 toyebi mosusu te oyo yebi ki aza staff ya Wata ami ya Wata aya toyebanaka eza bien Bijou Selemani amutu ya makambo mpo asala na wimpi nga nazala na motema Wata aza mutu ya makambo tenage congolaise etondi nayebi ke le 31 na 30 sikoskwa ezala normal na alval mpe ezala bien toclotire sikoyo na bastaff ya AMG nyonso bazala toclotire na bango basi batanga na ozwa basi loti sikoyo na baye te fo toclotire na bango mpo so nazala na orépéta ozwa grâce ya mama Bijou Selemani nga nayaka towa te so babenga te nayaka te so na ye eza grâce ya mama grande bomoni nabengisa nga na sawa donc toclotire na bastaff na ye donc bonne chance Heritir Watanabe mpo na 3 concert abeti na Luanda nayebi ke awa esimbaka deya mpo na Wata normal. J'ai dit un grand merci à de Chris Nimi tozalaki na ye tomaneli tosuksi na ye bomoni ke bashi wana ya staff mpepe parmi bato basute na Wata na Luanda tozalaki na bino nyonso awa na barbecue tokomi na suka presque il est presque 1h déjà biso tozalaka pamba te donc opesi makambo osi makambo babi tokolia onga bongo leader Ali Jabir masananga bisa sénateur Bijou Selemani mama eti mutu afutaki mwa mbongo mponga na ye aponga nazala mwa cher nga nazala pena mwa cher nga na yaka pamba te so abenga seke mwa mbongo mpo mama ngo etambola bona ndenge ya bapro un grand merci na Arnaud Bitilon Libenge fona sentir depuis Paris Arnaud Bitilon Libenge H2O bato na ya Paris ya sika mamboss américain Fabrice Nseka la patronne Gisèle Salon TGV Mampuya na bo santé coiffeur na ngane bomo na biloko ezaye Zone lieu héros national bato nyonso basoutenanga nga makambo ngande alaka un grand merci au sénateur Paul Tudilou les producteurs organisateurs ya barbecue un grand merci na Bijou Selemani maman na Kiti to bana makambo na wimpi na ilia na août 2016 makambo Heritir donc biso doit participer to sala musaka ngande alaka on se retrouve prochainement sur www.congo.com Maman Francine Ngemene makambo check